Ba episkopo ya katoliko bapameli loboko ya bato bamakila na matata mayemasi mabomi koleka nkama misato na bitumba kati na bayaka na bateke na maindo mbepe nzinga. Senko epameli pulusu kobeta mpe konyokola basivili na botamboli ya opposition o mokolo mwa mposo moleki na kobetaka masasi masolo ata na mituko ya bakambi bayi politiki. Ba episkopo bapameli mokano moyangeli ya Kinshasa azwaki pona kobongola kaka na maloba nzela bayi opposition esengaki baleka. Ministre ya bosungani na bondeko ya RDC Modesto Mutinga apameli na Suisse bayi molongo kotiaka makasi maso na kusungaka kaka Ukraine na esika ya kotala mpe mpasi ya RDC epai ONU epesami kaka 20% ya misolo ezali na yango na bosenga. Ba bombe ekobi kobeta na Khartoum na Soudan atako mampinga na babunji ba FSR basengeli kobanda kotosa botele misi bitumba.